balandikana kinimbuti na bino baso bolingaka biso mingi bolingaka pe émission sur terrain kakane totalisa kibino cette émission eza wana kaka pona bayi politique te mais pona bayi banso bino moko boyebi totalisa kabino bato ebele beto pe bato o bazali misana biango ya bandenge oyo bango basala ka sur terrain yambela kabino mbali boso papa o tozana mokolo ya lelo bongo o ezali pona ye deuxième fois yamba susu na émission sur terrain ngana bino pe tokoyeba ye sur place donc biso sito yamba na émission sur terrain ne tobaki misala mi abino nde mikomonana au terrain mbote papa mbote bayi mboka o bazali ko na biso bayi bioti bayata bamonaka yo kala bambulu eleki olekaka otasaka misala mi okasi basusu mpe bazwaka okazo basusu bazwaka okazo okolanda te awa sika lelo bayi balingana yo basenge bayeba yo ezali nani pamba te nga nazobenga yo papa Jolu bango bakomprendre te papa Jolu azali nani kombo na ye mpenza bien ezali nani kombo na ngai Boseleka Lola Kake Jolu nazali propriétaire ya établissement Jolu Meuble. Jolu Meuble ezwami wapi? Jolu Meuble ezali na avenue Kabambar numéro 61 quartier Boyoma na kati ya commune de Kisasa. Voilà papa Jolu na kati bayiba de koboyoki ye moko papa alobi komone papa Jolu la kake mususu na bosani bino moko bolandi toyi basiko misani papa sala rakuna na Jolu mais to comprendre alors ameka pe kota sabiso lo lenge ni misala miaye esale makakuna na Jolu mais boyoki adresse tokeli papa ngai na sala ka menuiserie nazali moko ya menuiserie oyo eumeli mwa mingi na kati ya Kisasa nasalaka bakiti pona kotiana basalon basala manger nasalaka chambre à coucher de bambeto garde-robe nasalaka bambeto pe ya bana nasalaka biloko ya cuisine toyambaka moto nyonso na posa na ye yango nde tosalaka soki moto aye kosenga biloko wana. Voilà, mon soleil en papa Jolu, au bandit depuis combien de temps pour le week-end les messages au salaka depuis combien de temps bandit au soleil Jolu Meuble est botami na 1979 na Kwekato Bokassa. Bandit l'union chez Alaka passe to futeli to changer banda koti nzambe pa yeko sunga na 1985 na yeko somba lopango oyo ezali na avenue Kalembelembe numéro 63 na kwa ya avenue de l'école juste en diagonale ya atelier ezalaki lopango na ngai ya liboso pona somba na 85 et na decidaki lokola mosala nde botaka mbongo na sala lopango ezala ya musala bongo ya kovanda ata sima po tokutaki pe babote bazalaki na bozuite biso pe tobundi nga na bundi na ndenge na nga nde nayaki kosomba lopango wana pe nde sikoyo eye kobota mwa mindondo tokokoma na biso tobetana lisolo mpenza ya mosala touti kolanda yo na bokebi nyonso bantango mpenza bandakala koko soki okutanaka nango ntango bandaka mosala yango c'était pas facile parce que biki ezalaka toujours parce po lelo ofandisa mpena masolo koko soki mpenza okutanaka nango na mwa bokuse otoleki mape nsima ya ntango na ndenge na bandelaki pasi ezalaka ndenge ebele bayi mboka bao bazokamba ekolo soki oza kobanda eloko basungaka mutu te bakotindela yo mpe ata mutu te kende kokontrole mutu wana ezalaka très difficile mutu akoya koasiste yo azalaka te alors molende kaka tobundi ti eloko ya liboso toyebanaki mpenza na terrain te po tozalaki bato kaka mwana ya botami avant mwana abima meme na kati ya lopango asukaka nano na chambre na salon soki abandi kokola moke babandi kobimisa libanda ndenge mpe misala na biso na ebandeli ezalaka tozalaka na difficulté meme ya bozwi bato mpo bapesa mpe confiance bazobanga eske moto oyo soki otikeli ye mbongo asala mosala boye eske akosilisa eske akolivre yo do bakwakoso ezalaka ndenge na ndenge alors lokola nzambe mpe asungaki apesi maîtrise tosali mosala na bolingo motu nyonso akoya kopase commande il faut to servir ye malembe na 1983 naye kofungola showroom ya ebandeli ya Yambo
showroom wana nde sikoyo ntango nazosala biloko nazotinda na magasin wana nde eki kopesanga avantage nde mbala moko mpe entreprise ebandi omata. Sika so totali bien papa Joli penza aza penza to le patron pamba te ye pe aza na bala misala c'est que awa yo pe ozali onongola pe ba congolais na chômage pour l'instant. Nazali patron mais comme tel parce que et pas na biso to le baka patron eza moto ya sala ka mingi o penza sala ka koleka sans na biso ko za la patron yango wana patron neti bato mususu kaka ko telema cheka loboko na poche azo ganga wana eza ki patron ti patron il faut sala koleka patron nda sala ka mingi patron ko yana musala tongo patron ko kena akozonga ndako retard wana nde kozala un bon patron. Bon tolongoli ba congolais mingi na chômage banda to bandi période musu na komaki na 65 travailleurs. Vraiment. Mais l'état sikonde azana moi ba faiblesse. Biso ba tutoko sala biloko ndingo na poto la mukisa baninga baya to vivre sika moko tozo kapenda lisungi ya l'état te. Poko soto ko traverser yango wana. L'état abwaki sa biso. Mais toujours bunda wa kaka mutu na mutu na ndenge naye. Présentement ce qu'on appelle na bato combien pour le Kobi qui pour le moment na tikali kaka na bato 10. Kaka bato 10 ezo sunga pe non ça. Ezo sunga mais une famille de 10 personnes. Mais siko mosala ngo ezo kende na ralenti. Bisika o esengali biso bana mboka tozala tozoka ba commande même misala l'état to sunga mana l'état en tout cas est comme très difficile. L'état azota la biso ata mukete. Moi le baras na l'état te pour na misa na bino pour pesa bino valendo biki ata la bino. Moi le bala ba konjo ba. Bon ba konjinyo so na pesi bino mbote bolandanga malam. Na bamboka mingi to tambolaka. Na l'an 2002 ngai na kendaka na fungola télé na Johannesburg. Mais na kokaka ko fungola te ba condition. Ba condition ezalaki nini faut que baza ko défendre d'abord bana mboka na bango. Il faut na engager 60% sud-africains. Bon privilège eza bango moko na. D'abord bango moko na. Mais awe pa na biso eza bongo te. Mwana mboka o souffrir te etali bango te. Confiance na bango na ba étranger. Lokola ba libanais, ba hindou pakistanais, ba chinois, ba taïwanais, ba mboka bato musika. Mais biso bato tozali awa ndenge lelo marché ya l'état ezoleka ba fourniture biso bana mboka toyebelo ko moko te. Alors moi tozwa penda makoki lisusu to bakisa nombre ya bato na misala ezate. Ba commando l'état za ko senga ba misala nyoso esenga biso d'abord toza même pas na 10% ba bombela biso bana mboka. Même pas ekokata 10% te. Nous sommes na maboka ba étranger. Tolobi nazo benga baninga to sala syndicat moko ya makasi poto défendre cause na biso bato mingi lokola mbongo ezate o biso tozo kokate batike banini jusqu'à dire que soki siko bakangi biso nga bakokanga biso te eza droit ya biso. Biso toza na droit ya ko vivre na mbongo ya mboko yo lokola baninga pe na bamboka na bango. Po soki lelo par exemple nga na na Liban na Kenya, Afrique du Sud, na Kenya, Chine, na Kenya wapi. Na koleka mwana mboka na avantage te. Jamais na koleka mwana mboka na avantage te. Mais awa batu nazo tanga wana bango nyoso bayawa baleki biso na avantage. Ba meli biso penda komela. Voilà, message na penza ekuna ba konza mboka bango pe bayoki ba konza mboka abota la paix. Ba congolais au pe bazali na moto pamba te ba congolais pe bazali na maeli ya kosala misala koleka même ba étranger. Voilà. Tomoni papa Jolina ba dossier belé ba dossier oya nini. Tebite ba dossier ngo memeli sur terrain ndenge pa ba tebiso teli na solo ya mosana olenge dali ko tambola. Mais to tala oli susu na ba dossier o tali sibiso ba dossier ezali ya nini papa Jolina. Mama ba dossier ozomona ezaka makambo likola makambo. Makambo ni lisusu po tozo ba l'état tala pe bina pesa bino ba marché. Hein pour bino pe boza ba bénéficiaire ya misala o bino mo tali sa liboso ya bato. Loka ba congolais makasi bongo makambo ni lisusu po to yebika wana. Makambo ezoleka awa nga za congolais 100%. Tata na mama distance ya bandako na bango ezali soki 30 km. Na kati kuna na Zamba.
Alors ba dossier nazana yango ezali ba dossier oyo nazana problème sérieux oyo naza kosenga na bakonzi mboka nyonso kobanda président de la République, premier ministre, bakonzi ya Sénat, bakonzi ya Assemblée balanda yango malamu. Nazana problème sérieux na société financière FPI, Fonds de promotion de l'industrie. L'an 2000 nazanga kimbongo wana télé na yo voilà mosali sala ki moi baisse balobi na ngano komela FPI akosunga yo na komeli FPI na kotanga kaka turo ya suka oyo na komaki mokanda na l'an 2000 na sanja ya motoba na koti sipe mokanda lere wana ADG lokota azalaki na bomo ye mutu azalaki ADG ya FPI na koti si mokanda ba étudier mokanda presque 9 mois après na sanja le 30 ya sanja ya misatu 2001 ba bengi ngai balobi otikaka mokanda wa tosali étude toza kopesa yo mbongo vraiment mbongo bapesaki ngai ezalaki plus ou moins $60,000. yo kotira ya combien? $186,210. Alors mbongo bapesaki ngai na maboko naloba kaka $60,000 pa 59 et quelques poussières là. Nazwi mbongo na bandi musala mwa ba difficulté bandi ko banda nazongi na FP nga bibo pesa nga mwa ngonga muke pona banda ko zongisa mbongo pe modèle FP ya pesa ka biso mbongo ko zongisa na 12 mois ezalaka impossible. Délai ça kaya une année mais ezalaka impossible po mutu moko azongisa mbongo avant une année azati tango na yeko koma na difficulté wana mwa retard muke koti FPI Monsieur Lokota aye kolongwa. Monsieur Lokota aye kokoma remplacer na Madame Janine Mabunda. Janine Mabunda tango ya bandi musala na ye na vandi kaka na ndako babengi ngai po na FPI nazaki populaire sauf bato ya lero ba yebinga te mais FPI ya kala na yebanaki ko bana na porte tidi kolo babengi ngai balobi awa baza ko sala démarche bateka lopango na profita ki nyongo to soldat ki te na soldat ki nyongo nyoso te opesaka déjà muke kaka sikoyo na mibeko ya FPI soka alingi ateka eloko ya mutu il faut akende na tribunal bayebisa mabe nini ezoleka tribunal pe akobenga moto ya nyongo akovandisa ye alobi ndeko tala FPI yawa azosala réclamation yoza na mbongo na ye ainsi de suite pona nini ozokoka kofuta te mutu wana kozala face na ba juge ekoleka na audience publique. Maintenant ndenge nazosola na yo baye koteka ndako na 2004 ndako ezalaki prévu bateka na 2003 ba avancer ti na 2004 pendant que ba informa ki officiellement te ba informa ngai pété bato ya kobenga bao bayebaki ngai ba signaler nga kaka voilà avancer. Alors FPI aye kozwa décision ya koteka lopango na ngai ifo na loba FPI parce que juge moko ayebaki likambo wana azate tribunal moko ayebaki likambo wana ezate même tribunal de grande instance à Gombe ezalaki informé te cour d'appel ezalaki informé te oyo komi lelo cour de cassation ezalaki informé te décision personnelle ya bato bazalaki kokamba FPI na mbula wana bazui décision bateka lopango basali ba manœuvre na bango tititi baye kokoma mukolo ya koteka lopango babenga ngai te moto asomba lopango na yebi ete moto oyo atekaki mpe lopango na yebi ete me na bamikanda mosusu na komona basignature ya bato basalaki na FPI. Alors tango bateki lopango basignale nga balobi kaka na bato ya FPI wana balobi kende na immeuble DGM République et cabinet d'avocat moko eza kuna na suka bango bato basimba dossier na yo est-ce que okutana na bango nga babenga ngai te bino nde bozopesa nga adresse lelo
balobi ya koma kuna okutana na bakonzi ya cabinet wana bangonde bazoteka lopango na démarrer voiture nanga na komi na deuxième république na tuni adresse ya cabinet d'avocat na mati na toke cabinet na ye aza kokanga na chaîne tango na sali na fini sonnerie et sonné baye bafungoli porte tango na mi présenter babengana nga neti mbwa yo ye kosala nini awa nga bite na yawa mpo na yo kike bozoteka lopango na nga balobi yo omoni fonta lopango ezosalama awa kende na fpi nde azoteka lopango na yo nazwi nzela nakomi na fpi na galerie présentielle na mati nakomi namoni mpe mutu te nakei mama moko azalaka wana na service d'accueil ayambi nga alobi papa tomonaki bato baye awa groupe moko ememi mbongo groupe moko ezwi mbongo bato bayaki na mbongo bango nde basombi lopango bato bazwaki mbongo bango nde bateki lopango mais awa na kesi na biso ya fpi ata 1 franc batiki awa ke bafuti nyongo na yo eza te. Si j'ai bien compris, c'est que c'est un groupe de gens au Bazalaki Kanakati FPI de Bateki le pont en manœuvre. Voilà. Ensemble, dossier, il y a papa Djoli. Comment papa? Alors, na komaki vraiment en pleine difficulté parce que na yebi muta sombi le pangote, na yebi pe muta teki le pangote. Na kiti, tango na kiti, période wana nazaki na ngana avocate. Na bengi leki nanga pesinga avocat alobi ya kende telle place ikutana na moninga totangana na Lubumbashi aza avocat au soumettre ye problème. Alors avocat na ke tokutani toyambani na pesi dossier abandi démarche maître akena tribunal à grande instance tango tokomi na grande instance baye ko dénoncer muto ya teka lopango na oyo asombi lopango tango bavocat basala échange de pièces nde toye koyeba nani atekaka nani asombaka. On a pris combien de temps pour na oyeba? Bon to bandaki démarche on a pe kaka na 2004 le basomba teki lopango. Alors toye ko koma kuna tokena tribunal balongi singai ba juge bakufaki 3 na greffière pour kaka na dossier vérité vérité bimate tango basala échange de pièces toye koyeba nani azalaki vendeur nani azalaki acheteur na ye kolonga na tribunal à grande instance ya Gombe tango tolongi mutu wana njoka azalaka grand mafiateur ya makambo ya lopango amemi dossier na tribunal à grande instance oyo asombaki amemi dossier na cour d'appel tokomi kuna ye azalaki na bamoyen mikolo wana asali démarche na ye nyonso balongisi ye ntango balongisi ye biso toye kokoma kaka tomoni kaka assignation ya déguerpissement to libéré lopango basomba lopango. Papa la mukuse na bosani mukima motuna oyo ti makambo se koma ki osaba démarche wana bakonzwa likolo ya FPI monaki bango te namonaki bango réponse ya malonga bakopesa nga te et l'air wana ezalaki très difficile mpona biso tokende badémarche wana tokoma ti epai ya mokonzi kuna okokuta na nzela bakroka jambe bakanga nje kombo na yo ese yebanaka soki bamoni ye kaka awa en tout cas mokonzi lelo akoyamba te. Voilà, continuer bapesi bino situation ti toye kokoma na 2009 baye kodéguerpir ngai lopango etikali nde na nsima ntango baye kodéguerpir nga toye koyeba bien ndenge dossier elekanaki na kombo ya moto oyo asombaki aye kotia kombo ya mama na ye na mikanda batie certificat na nga pembeni basaleli mama wana certificat d'enregistrement te tokomi na 2007 baye kobimisa ngai na journal parmi bato oyo balingi kofuta mbongo te nga lobi me bateka lopango depuis 2004 comment bakoya kobimisa ngai na journal
Donc pour nous le déjà si bateka ki le pango. Je suis déjà bon là bas. Voilà. Tu es comme en 2014. N'est ce que bima na ba journaux. N'est que invitation ya ba inspecteur généraux de finances. Na KI. To komi kuna ba inspecteur ba kanisaka ngai nde na boya ko futa nyongo. Njoka makambo ke bateka le pango ba inspecteur wana ba yebi na bango te. Tu expliquer ba inspecteur ngai kutu na kanisa kike. Ndenge to komi pa ya ba inspecteur wana. Ba inspecteur wana bakoki ko zwa mwa bu moto na bango bazongisela nga lopango. Njoke pa na bango ezala kaka contrôle technique bayeba pourquoi nga na zo futa mbongo te. Ba inspecteur ba lembinjo to lokola bayebi ke bateka lopango ba inspecteur en tout cas ba bosani ngai. To comme en 2018 na vandi na moni bazo luka ngai na mutu moko ya ner moyennant 2 mètres. Vraiment na bimaki facilement te. Ta na luki na kei na tuni mituna un peu partout na bateau ba yebi ner. Balobi yo salaka politique nga lobi non. O salaka makambo moko boye ya mabe koteka ba drogue consort nga bi jamais. Balobi bon o soko salaka eloko moko te. Kanga kaka motema lobi kende na ner. Na komi na ner mbala liboso place ezalaki IGB Union Zaïroise de Banque. Na kuti le pango mobimba na libanda batia couleur rouge. Mama na komi na porte na ke ngalobi na kota bien na sala ndenge ni. Na beta 2h30 libanda. Yosa na kubanga. Kubanga. Soki na lobi na kota njoto ndimi me motema eboyi. Soki motema lobi na kota njoto eboyi. Donc na komaki na difficulté. Na bengi avocat moko tozaki ko traiter na lero wana. Avocat zo bisanga na komi na Sonas, tala kaka ner na Sonas. 40 minutes avocat mona na kate. 1 heure avocat ko makate. Na bengi bandeko ya nga moko. Ngabi na za na porte ya ner. Mutu moko aya accompagner ngai. Mama, na zo mutu te. Na ye komona 2h30 koki ngalo bité malamu soki kokufa na kufa kaka na koti na porte na komi na réception ba ya mbingai na présenter ka mikanda basengaki ba pesinga mutu moko ba meminga na deuxième réception tango na komi na deuxième réception mutu wana zani na problème na ngate yepa kangi bureau azunga ameminga likolo. Comme le bureau ya directeur de cabinet m'a présenté ngai pa na ye monsieur Djoulou. Abia monsieur Djoulou akangi pe bureau ameminga na bureau mokobo. To comme na bureau ana ba vandisinga na salle d'attente. Kolo bureau azakoya azana mukongo na ye na pembe. Akoti pembe abimi elongi na ye toujours ko kanga. Alors c'est fini. Tango abengi ngai a posé une question à liboso. Yo monsieur Djoulou meuble ngabi oui. Abi oyebi FPI. Ah bon? Ah za makambo ya FPI ngana na kanisa ki aner asoki pakana makambo ya ba FPI te. Motema na ngai e bandi ko fungwama. Allez, tokoti pendant en profondeur na dossier FPI. Question-réponse, c'était comme à 15 heures. Alors, monsieur Djoulou, est-ce que vous avez salué le loco? Vous avez salué le loco. Alors, Kende ou ya lobby? Lobby Bob. Est-ce que, comme à salué le loco, le loco la benginga lobby, est-ce que vous salué le loco lobby? Na Kendako. Tongo etani na même heure, na zongi na ner. Tango na komi na ner na vandi bae ko benganga telema toke na salle de réunion na tala boy batu ya FPI bazaki à peu près 6 oyo azalelo ADG monsieur Kalenga azalaki assistant ya Utebi soki Utebi Kitebi ministre ancien ministre azala kapé ministre mais aiki koko ma DG na FPI. Il est chef de délégation.
mama agangelanga na kati ya ner nazalaki lisusu motu te atombokeli ngai normalement toyebaki kaka jolu meuble ndenge alingaki okezage tusanga mina okezage topesaka eloko te eza bato tokoli na bango todépensaka mpenza te soki nasombi 2 bière 3 bière nasombeli motu bière est-ce que eza dépense te toyei kosala peu près 2 heures na ndambo FPI bakei ngai mpe avant nabima bakonzi ya nere bayebisi nga est-ce que tosali eloko ngai bi bosali nga eloko te alobi yo kende vanda na ndako yo okozonga awa mokolo biso tokobenga depuis 2018 tokabwana na bango mbula oyo na ebandela mbula oyo 2022 nde naye komona mutu mosusu aye kotikela nga invitation ya ner alors wana nabangaki lisusu te mpo nayebaki ke j'ai un dossier là-bas alors ntango nakomi mpe na aner bayambi ngai bamemi ngai na salle moko boye nakuti bato mibale base présente na directeur oyo asambisaka ngai liboso bato directeur wana alobaka eloko te kaka bato oyo basambisaka bato ya FPI babi monsieur Diolou c'est vous monsieur Diolou nga bi oui c'est moi balobi bo toye kosignale yo tobengaki yo awa mpo oyebake dossier oyo ezalaka awa na ner toye koretire yango lelo wana siko bato ya FPI actuel ya sikoyo alors problème na yo oyo akozwa solution FPI na minute oyo yo na ner problème eza lisusu te nde toye kobima te nabengi avocat nga bi nauti na ner tala ndenge tosoli na bango toyokani na avocat na tongo toke FPI tokomi na FPI bayambi biso na direction juridique tango tokomi na direction juridique tosololi baprépare biso moral bon na minute oyo il faut kobanda kokoma po bolamukisa FPI tobandi mpe kokoma mama bokotindela ADG l'actuel ADG ya FPI Mukanda nayebi te soki arépondaka po biso tokomi mikanda 2 fois sika tosala mois de mai boandi kokoma mikanda wana mwa nini bobandaki bon en tout cas yo toya déjà le 9 mai yo ozwaki mpe invitation na bango na 2022 oyo kako babiki masolution ya FPI bobandi mokanda ya liboso ya bobandaki na mwani mikanda tobandi na janvier po mokanda ya président du conseil d'administration ekendeki le 27 janvier avant tokoma le 27 janvier tokomelaki ADG tokomeli inspection générale de finances bato tokontaki na bango to réserver copie na président du conseil ti toye kozwa lisusu ide tokomela mpe président du conseil tokomeli président du conseil moto areponda biso président du conseil bato mosusu balobi soki moto akomi ADG na FPI ayebanaka na république mobimba ayebanaka na président de la république ayebanaka na premier ministre ayebanaka na bakonzi ya sénat ayebanaka na bakonzi ya assemblée donc bango bakomaka baintouchable ye akoki korépondre te akoki korépondre mutu te surtout mutu lokola yo oza mikolo oza na mbongo te akorépondre ndenge nini wana l'actuel ADG barépondaka te or que selon ngai nakanisaki soki ADG ya sika ye akuti balitige akuti baproblème ye ifazala nano na souci nakuti société eza na banyongo bakonzi oyo bazalaki avonga babizaki ngai nano nameka kozwa solution na makambo oyo bango batikaki balitige bongo naya kobanda mosala na ngai normalement même après 2-3 semaines mais contrairement chaque a déjà koyana monsieur mtokanisa bongo peut-être tant soupe marambo ya sala déjà ndengwana loba peut-être na kana yo oyo yebi pete papa ngana kanisa kinde ndengo na uti koyebisa yo njoka bango lokola soki bakomi bazo gérer mbongo mingi comme bazo gérer mbongo mingi wana yo ki kama loba batuti yo ki kama loba batuti tenga yebi FPI ba ne passé kuna FPI azaki concaisser 9 millions par mois pour na ko sala ko promotion d'entreprise bazwaka mbongo mingi siko ndenge na yoki c'est 11 millions de dollars chaque mois de 132 millions par an
mbongo wana ezali mpona baentreprise baindustrie oyo ya mike koma minene ya minene efungwama koleka lisusu mais naza koyeba te est-ce que actuellement FPI aza kosala mpona promotion d'entreprise je ne sais pas promotion de l'industrie papa likambo ya dossier na yo nani mokanda yango olukoki kolandela yo moko te personnellement oyeba soki mokanda ekomaki to te mikanda ekomaki mpo tozala na bakize de réception ekomaki koyebaki soki ye mokonzi atangaki me wana mama ezali lokola mokonzi soki avandi na ye ndenge wana yo okei koluka ovisite ye bagarde na ye wana bakopesa yo nzela te deuxième lettre no ezalaki mikoni balettre nyonso tokomi na janvier kaka sikawa awa sikoyo mpe balettre yango okomi message na yo sikoyo makasi ezali nini parce que awa okomi déjà na 2022 depuis obungisa lopango na bambula ebele sikoyo mpe baye koluka yo tokomi kokende vers la solution alors message nini okoki kopesa na mokonzi adg acteur oyo azali kolanda yo ngakoyeba soki mikanda na yo ekomaki te ekomaki te to mpe na bakonzi ya mboka message no mpenza officiellement ngo opesa epai ya nani sikawa na minute oyo nakopesa message na ngai na minute oyo nazopesa message na ngai na bakonzi ya mboka parce que FPI ezodirige Congo te FPI aza na bakonzi likolo aza na bakonzi ebele likolo FPI eza na kote ya ministère ya industrie mais aza na bakonzi ebele bakonzi likolo na ye baza ebele ntango mokonzi oyo aza na se azokoka kozwa solution na baproblème te bakonzi oyo baza likolo nakoki kotanga lokola secrétaire général ya industrie ministre ya industrie premier ministre azali mokonzi ya mboka président de la république azali alors message na ngai ezali bakonzi nazongela kobakisa bino mbote mpo boloba te ke o nasiliki no nasiliki te donc nakanisi ndenge nakoloba boye bozoyoka basarge de presse na bino mpe bazoyoka oyo azalaki oyo arataki message moke chargé de presse ifa pesa message ezali naza en pleine difficulté mpona lopango na ngai bo instruire ADG ya FPI po ameka kokolabore mpe na biso bato oyo toza na baproblème na kati ya FPI ameka mpe kobenga biso po lelo meme soki tokei na tribunal tokosamba ye mpe akolinga defete te akopesa baavoka mbote mbongo sikoyo ntango ekokoma na suka soki mpenza basaleli mibeko FPI akozala toujours na problème alors na place ya kopesaka baavoka wana mbongo bokende lobi audience ezali mpona dossier jolu meuble mpona nini te kobenga ngai tovanda tosolola toyokana jolu meuble tala toza kozongisa yo na rai toza kozongisa lopango na yo continue kofuta mbongo na yo kino mokolo nyongo na yo ekosila eloko ya liboso yango wana ya mibale ke potala papa tozali kokima nsima ya ntango oyo ya mibale ya liboso ka yango wana mpona maye bazongisela yo ozonga kofuta mbongo maleme pendake bazongisela yo mpe lopango na yo mais soki bazongiseli nga lopango nde yango wana nabandi kofuta toyokani ke lopango na yo yango wana alo yo tozongi ndenge tozalaki na ebandeli banda kofuta mbongo na yo kino nyongo ekosila tokosala tokosinya mikanda ya sika me bango meme kobenga mutu meme kopesa réponse ke omoni mukanda neti président du conseil ndenge arépondaki avocat alobi ngai mutu nakozwa solution te na problème na bino moto oyo akozwa solution na problème na bino ezali ADG. Voilà, tu message na ozaki nango besoin ekokisa voilà. Donc soki na moni ke mikolo ezoleka suite moko ezali te tokozonga lisusu po to continue kaka koloba parce que soki tovandi kimia bango bazomona lokola toyebi eloko te. Voilà, bande ko andika na télévision aussi l'émission sur terrain to équipe to andi biso na bokebi penza
pasi to pe kokoso ba difficulté papa Jolo sanango na ba FPI na dossier le pango na ye bolanja ko pana boke binyoso na maso biso do singaka na ba autorité ya mboka penza ba kotala ka penza likambo ya papa Jolo pote solution et ils ont pas vanda kimia papa vanda kimia penza alobi ce qui solution zomi ba kondia ADG ya FPI bo bongisa ozong sela ma be na le pango na comme ça et puis afuta nyongo na ye ndenge moko sala mikanda sika to espérer que message est commis peut être ozong dimaete tellement mboka la biso Congo démocratique ezali mboka moko ya kimia solution ekozoma pour la papa Jolo que ba ko récupérer bongo lo pango na. Merci na bino baso molinga kana kin vraiment boko ba konda manaka ya kana kin télévision pe émission sur terrain. Nous continuons toujours à travers vos différentes activités sur terrain. Merci. Bonne suite des programmes sur cette chaîne.